toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Bambote na bino nyonso boza kolanda biso partout na monde te kozonga lisusu pona numéro na biso mususu toujours ya cadre ya entreprise na biso bureau d'études na biso Benjamin Construite. Donc eux ali bureau d'études et contrôle Benjamin Construite. Donc toye ko betela bino susu lelo lisolo ya misala na biso comment tuza ko évoluer partout na monde entier. Benjamin Construite eza bureau d'études ya construction mais na kati wana tuza na ba branche to ba département ebele entre autres na ba département toza nango toza na département ya génie civil où eza ko s'occuper na makambo etali bandaku makambo etali ba pont et chaussée ba route. Donc toza na département ya électricité pour na misala na bino nyonso toza na département ya génie de l'eau na kati ya département génie de l'eau toza na makambo etali forage mai plomberie tout ça eza na kati wana tapé sous na département na biso mususu ya environnement. Donc toza wana pour na bino département ya géométrie topographie pe ezali na kati ya bureau d'études na biso selon ba besoin na bino nyonso o bozolanda biso partout. Donc na ba département na biso neto bandek ko beta lisolo na chaque département toza na ba service mo belé na kati lokola na département ya génie civil tolobaki toza na ba service ya bâtiment département ezotala mambo etali bâtiment industriel ou non industriel. Donc na kati kuna toyambaka ba client ceux qui besoin na ba projet na bino ozaka na projet ya kotonga mais olingi otongo yebite donc service na biso ezawana ekobana na ba étude ya ko étude ya bâtiment na bino ba ko sala yo ba plan sur que za nangote tu étudier qu'est-ce qu'il faut faire on te donne le devis tout ça si aussi possible ya ko kendeti na exécution na kati na même toujours na même département wana toujours tout ça la service à contrôle c'est-à-dire il y a d'autres gens azana ba projet na ye après ça ba tumsusu baza ko exécuter ya azate sur place mais il peut nous engager tout qui ko sala contrôle et suivi ya misala na bino oeza ezali ko sala makuna. Donc na kati ya service ya génie de l'eau toza wana pona makambo etali mai il y a des gens bazo soma mapango ba place au mai ezate réside so non na comité baza ko se décourager ndenge ndoko tonga quand est-ce que réside za ko ya non nous sommes là pona ko orienter bino pona ko sala bino ba forage o boko sepela nango par rapport ya ba besoin ya milieu na bino. Donc na service électricité il y a d'autres gens o azana ba bâtiment déjà tongama mais azana pour ça que basalela électricité à qualité électricité automatique. Donc on est là notre service c'est koya et kokoma to sala yango na kati électricité tout ça na ba département ba sous branche lokola ya froid climatisation tout ça électricité industrielle ainsi que électricité de bâtiment nyonso to zawana toujours pour na ko servir bino. Donc Benjamin Construite vision na biso ezali ya ko aider bino ba diaspora o boza tellement ebele boza na souci ya kotonga mais bokutana na ba baku ebele botindaka mbongo batongela bino te botindaka mbongo bakangela bino ba photo to batongela bino disons bandaku oeza imaginaire. Donc yo yebi déjà ndako comment na toiture mais fondation ko tezalaka te. Donc vision na biso ya ko accompagner bino na ba projet na bino ya construction ya ko orienter bino du point de vue technique ainsi que du point de vue commercial pour que vous réussir dans votre projet nabino nyonso au besoin nango ya construction électricité tout dans l'ensemble. Na yebi que na moment ya confinement oyo batu ebele
baza kobenga biso ba diaspora belé baza komitongisa na ba moment oyo soki ba koki kosala nini. Donc nous sommes là vraiment pour orienter bino na ba moment oyo comment construire, comment réussir à construire bien qu'il y a des crises économiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour que botonga. Donc pour le confinement oyo nous sommes dispo, nous sommes là et surtout que mingi est tombé pe na ba mois oyo misale ça maka trop tout ça na saison sèche oyo ke bambula eza pendate ezate disons. Donc wana ezana bozana société, donc nous sommes là pour accompagner bino na ba moment où il y a confinement na ba projet na bino pour RSI. Awa toza précisément na Kinkole, toza précisément na Kinkole na arrêt INSS, non neto zaleli awa toza ko sala misala ndenge bomoni na kata chantier. Je sais pas si on aura le temps ya ko visiter chantier. Tozo sala appartement moko ya chambre, salon, salle de bain. Tout ça l'appartement, il y a chambre, salon, salle de bain, douche, cuisine, toilette visiteurs, tout dans l'ensemble. Donc, beaucoup de gens déjà, tout ça dans la fabrication des blocs. Il y a pas pris qui n'est pas ça là déjà. Tout le monde implantation, il y a appartement à Bisso. Donc, nous sommes là, il y a quoi Pesabino, mais ça là, il y a qualité, il y a bien, à prix abordable. Bino nyonso boza ko se soucier comment to iko réaliser to za na posa sala ba appartement commercial to za wana pona ko orienter bino pour que bo réussir na ba projet na bino vie millier, vie quartier, vie économique, technique, tout ça ya ko pesa bino misala ya qualité ya malamu. Kaka ndenge nazalaki koloba nalingi na meka pe ko expliquer bandeko ebeli bazo benga biso bazo komela biso toujours pona ndenge bazo zwa échec na ba construction na bango kotonga c'est bien ndenge na betaka toujours c'était mozo tonga pona nini. Donc ezana bandeko ebeli batongi bazu échec. Donc nalingaki ko meka ko expliquer un peu quelles sont ba causes nini zo sala ke bandeko ba na bambo ya pasi tonga ba cause wana tozana au milieu les autres dérangés sur l'escroquerie à donc la famille de quoi ça na poto bango ndenge ba monaka toujours que soki mutu azana poto il a des millions tout ça et comment que azotongisa ndeko na yenda kuna esprit, c'est-à-dire a comme abisi ndeko to comment na niveau ya toiture mais pendant que ndakuku tu non ebandate tout ça pour qu'il y a ce à gagner batindela mbongo ya zone mbongo again. Et ce sont maintenant des gens où toujours kutana bango na ba difficulté belé lelo na bureau d'études. Donc ba mona entreprise et s'engager et ba komi ko ko se lancer défi contre entreprise parce que ba yebi que non entreprise ay ko bebisa cop na bango balingaka bango bazala en tête parce que donc baza en tête ba koyeba neni na ko escroquer ndeko na bango eza lelo cause ya makasi. On a biso lelo na Benjamin construit tout ça la rabino réplique il y a photo et caméra chaque fois que chantier opérationnel chaque jour ba image ya ndenge bazotonga ndenge biloko zokota et ozozwa yango na évolution à temps réel, c'est-à-dire ce que l'équipe 2-3 jours et c'est qu'il y a un problème. Donc, chez nous tout ça là yango pona ko sunga bino une fois misala ezobanda biloko ekoti na dépôt biloko ebimi misala ba maçon ba charpentier ba tunyon so ndenge bazawana tout ça là que pona ko meka ko orienter bino bo réussir na ba ku o bokutana kanango na ba chantier imaginaire mbongo eye mais misala place de salama et banité place ndenge babandeli na ndenge bazokende ko sukela te yo bazotindela kaka ba photo or ba photo bazokende na ba famille na ba chantier ba tumisusu ko senga ba permission ko kanga ba photo yango wana na ngaki ko profiter ya ko bokomona na ba rubrique na biso leka ba image ya ba photo ya chaque chantier, c'est-à-dire là c'est juste une émission toujours ça la mais chantier est opérationnel mais beaucoup mona
ba image ya chaque chantier ndenge bandaki na fondation na ndenge ezokende mpona koassire bino ke non chez nous exacte ke toke quelque part mpona kokanga ba photo pour gagner le marché, mais si toza na kati exécutation ya misa ya biloko wana en dehors ya ba escroquerie ya ba famille baku mususu ezosala ke bo échouer, c'est quoi? Manque ya ko consulter ingénieur ou encore entreprise. Parce que Sabino que non, mon ingénieur pas trop cher, tout ça. Non, c'est faux et archi faux. Nabeta toujours c'était à repérer Sabino conseil que maçon ton randa côté. Maçon à ton randa côté. Maçon à sala makambo a yebité à sutuka randa ko si la mo ezeki ndeboye. Yo zoboya boya ko consulter un ingénieur ou oui ko conseiller yo. Comment on peut réussir dans projet dans la construction pour que on ne pas sa confiance dans un maçon a évité comment ko banda yango bomona ka banda kabino na mabiloko somba 10 sacs tout sommes maintenant 25 bozo somba biloko sans précision à tel point a yebino nous économie financière ya mutu o ya sali boso na été yango tozomona na ville ya Kinshasa lelo ba chantier beleza et banda et s'il a été inachevé et sundama à cause ya nini oboya ki ko consulter ba ingénieur yango to bisa kabino chez nous service ya étude c'est gratuit aux un projet à construction comme la biso benga biso to orienter yo ofele avec te plan quant à yondo ko c'est décider seulement soko lingi au travail na biso toté parce que tant olingo tonga il faut oyeba d'abord coût et loko na lingi na s'engager c'est combien, c'est ça toujours yango cause tozo mona lelo na Kinshasa un maçon ko bandison musala somba 10 sacs somba 50 sacs à tel point ayebi poche na yote yo zaki nona $4,000 au estima qui par exemple 5,000 2,000 oyo et go sili sandako mais ya même yo na 2,000 5,000 là au souki ka na fondation au tiré na mbongo société. Mais avec nous l'avantage est qu'on va vous donner les devis de tout oh nous sommes en poste ko sala quand ayo ya kotala ke non en tout cas ndako na lingi na tonga oyo il nous faut 10,000 en tout cas na 10,000 na kokate ingénieur est-ce qu'il y a pas moyen to sala boy Olé ya kokende simba non boye sans précision là ce n'est pas bien vraiment ce n'est pas bien donc phototika ba caractère wana en dehors il y a loko wana tout ça lelo na problème mususu za ko déranger bisoza manque de moyens na manque de conseils ndaku nenge tongamaka il y a des études à faire oyo biso to ko assurer yo pour que tant tozo pesa yo bâtiment na yo tozo tenir compte ya comex c'est-à-dire coût abordable, toujours tenir compte na technique. Mais maçon azotonga ndako ebité ke ndako oyo est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, fondation oyo et que ça la ngai fissure, est-ce que fondation oyo et que ça la na problème, tout ça et ça pas problème o tout kutana nango yango mona Kinshasa bandako ezotongama ezokweya ndako etongame kweyi esilité problème nango nini manque ya conseil ya ko consulter les ingénieurs ko consulter ingénieur et ça d'abord na sécurité na yo parce que un ingénieur tant azotonga ndako azocha carrière na en jeu mais avec un maçon azosala musala pour qu'il a la payer après accueil azona carrière moko ta ko sala atongo accueil yonde maintenant tu auras des problèmes sa carrière naie parce que tu as vu que quand tu as la bino misala ya qualité vous avez la première batu ya ko memela biso sous à créer donc na ko conseiller bino vraiment pour respecter le principe là pour que bo échouer toujours on va plainte wana mingi na bureau d'études na bane ko tonga ndako esili kotoyo ndako esili ndako ekweyi tout ça c'est quoi manque ya ko consulter ingénieur yango to c'est qui le ko talisa bino moi ba différence wana pour que esunga bino na numéro elekaki ya sima to lakisa ki bino ba chantier o ezaki en cours ndenge to ebisaka bino toujours na Benjamin construit to bandaka pe to si taka l'autre zobeta tourne na ba chantier oyo déjà et comme na ba niveau ya ba toiture ba créage ba finition et beaucoup so balance ya ba vidéo na ngope ya ba image na ngo tango e bandaki na ndenge to komi. Donc chez nous c'est comme ça la visibilité misala eleka maloba na ebele.
ndenge toyebisaki bino tozo visiter ba chantier na biso tokomi na moko ya ba chantier na biso oyo touti kobeta toiture dernièrement tokomi na tozokota bientôt là niveau ya ba travaux ya finition ndenge tomesana toujours koyebisa bino ke tobandaka pe tosukisaka bino moko bozomona bilili lelo ezali dimanche ba travailleur ba travailler te mais biso tozana ba visite toujours na ba chantier na biso ya kobeta sete surtout na ba moment ya confinement ba tebele ba komituna mituna toza wapi boye awa lokola zamba biso toza partout Congo Mobimba Kinshasa peu importe place aux allées au ferme tozali tokomaka tina terrain ya kolakisa bino différence toza na Kinshasa bokomona ba chantier ya Kinshasa tozali na Bandundu toza na Bakongo tozali partout même na Zamba partout tozali awa toza précisément na Kinshasa aussi na commune ya Maluku ndenge boza komona bino moko na bilili ke soki boye na Benjamin construite boko za la dessus te bozomona numéro na biso eza ya kokoma magiste wana donc ba numéro na biso eza wana il faut vous contacter biso eza ba numéro WhatsApp ba besoin na bino nyonso toza wana to orienter bino boya ebele to tonga mboka to investir na Congo na ebisaka batelo ko moko toujours meilleur investissement ou l'équipe investissement nyonso eza investissement immobilier tant mususu batebele bazo mituna na kosomba ndenge nini na kobana ndenge nini même si olingo bana na basha to ko accompagner yo parce que biso rôle na biso eza kaka te to tonga mutakuki kosomba lupangu toza ba conseiller na toza te poto kota na makamuno ya lupangu olingo somba lupangu au sali appel na biso comme ingénieur to ko koma sur le terrain na service topographique na biso to ko ya koyeba est-ce que ma lupangu oyo à la longue to ko zala na ba problème à érosion et ça ba difficulté aussi ya ba créer belé to kutana na bango aweleli kaka lupangu moko boyo batekaki yango $100 pona ye amoni kaka lupangu a se précipiter sans qu'on considère ingénieur et comme na moment ya kotonga coût ya dépense ya fondation et l'équipe même bon akoko ko somba lupangu ailleurs yango to bisaka bino toujours nous sommes là pour vous toza wana disponible ceux qui vous contacter biso tokoya ko banda ko orienter bino. D'abord, on a étude à milliers, étude de faisabilité, étude dans l'ensemble, étude du terrain. Yakoyeba. Parce que ça n'a pas tout monsieur sous bazala conseiller malamouté. Le lo bakoma ko regretter. Pona nini? Bandeko wana asomba lupangu. Azana vision par exemple ya kotonga hôpital. Mais tant monsieur sous milliers wana ezoko kanate na hôpital. Rôle na biso toza premièrement ba conseiller na bino. Okoki ko za na vision ya kotonga résidence ya mutakovanda résidence permanente ya personnel na yo moko mais tant au sala appel to ko ya ko sala étude ya millier to biso non moni avec na millier oyo ce que sali par exemple résidence eza bien mais ko sala aussi ba bâtiment commercial donc souci na biso za to et debino bo réussir na ba projet na mine ya construction bo avancer parce que investissement moko te l'équipe investissement immobilier exact sokolingo comme millionnaire j'aime toujours dire aux gens nyonso to ko sala ko kende baby mais la construction reste pour du bon et pour éthique à la libela esengeli ba service ya qualité o esengeli ya qualité o esengeli yango wana Benjamin construit tout ça toujours wana toza Benjamin construit nazo ko représenter comme directeur général à Benjamin construit mais toza ebelé dans l'ensemble il y a des ingénieurs et des ingénieurs dans l'ensemble donc toza na capacité ya ko faire fonctionner au moins 15 chantiers au même moment ya ko déléguer l'équipe partout par-ci par-là pour que misala na mino ezala toujours ya qualité donc ba numéro na biso eza toujours wana ezoleka une fois boko contacter biso tokozala wana ya koyamba bino ya kopesa bino ba adresse même ya ba diaspora oyo déjà totongeli oyo bazali na ba numéro na bango ya téléphone parce que besko ba lekebele donc toza wana pour bino tokozo ba précision ya ba adresse ya ba chantier place ezali ya kokoma ba image na libandeli tina suka ba kolo chantier donc tout nous sommes là pour vous aider j'espère que toujours continuer toujours ba visite na biso na kata chantier.
continuer toujours na chantier na biso mususu toza olakisa bino toza na niveau ya misala ya finition ndenge boza komona bazosala crepsage au même moment électricité mpe ezosalama donc bino moko bozomona awa toza na couloir oyo esangisi biso na 2 chambres chambre à bafille ememi biso na chambre à bafille ememi biso na chambre à bagarçon oyo ezali salle de bain. Donc misala toujours il y a finition ils ont continué crepsage au même moment électricité peso salama tout dans la chambre à bafille donc misala ya crepsage ils ont salama au même moment misala pe ya électricité ils ont salama au même moment déjà ne bozo mona bino moko nakati. Tokomi na suka ya émission na biso bino batu bozaki belé na TV kolanda biso donc ndenge toyebisaki bino ba numéro na biso za toujours affiché wana toza wana pona orienter bino partout place ba chantier na bino ezali tokokoma tokubanda pe tokosilisa bokozwa ba détails sécurité ezali donc pona technique kuna kutu kolobate donc nako kite ko sisa émission oyo sans pourtant qu'on remercie bino bana poto ebele oyo bozo pesa biso confiance bozo continuer toujours ko pesa biso confiance ebele place bozali donc Makati mère de mère donc yayo bambote yango wana papa Guy donc yayo yango wana ya José ya baleke ebele ya Lili bamungwa na France na Paris kuna donc ya bino wana sans oublier ma famille donc ma famille Fitou Virginie Fitou na Paris donc Mami Fitou na Paris Rite Fitou na États-Unis respect ya donc yayo bambote yango wana bongo yanga moko chérie donc ma femme mon épouse donc Dorciana bambote belé bozé belé maman Chantal depuis États-Unis maman Marie na Londres boza tellement ebelé oyo bozo landa biso donc te remercier chaîne na biso donc ozo sala keto zalaka merci beaucoup le grand patron Gino Demukwata donc yayo yango wana bambote belé donc ba devait déjà ebimi ba résultat déjà bimi bozé belé bokende donc et pas ya nzambe mukolo devait loterie donc Dodi Lobsen donc bokende yene nzambe ya TV bokende belé donc toute ma famille mon père sans oublier mon révérend pasteur Joseph Chibola yayo yango wana Didier Foulakai depuis state donc bambote belé na bino nyonso o bozo landa biso bozo pesa biso confiance bongo les grands caméramen donc yayo yango wana donc bambote belé Guy donc pesa mbote nanga et pas ma Clémence ya Blaise depuis États-Unis ya bienvenue na Chine yayo yango wana ya José Lusendu et be bambote belé na famille Mobimba ba onyo sobozo landa biso partout maman Marie na Londres donc yayo yango wana ma Feza yanga moko ma Feza bambote na yango wana ekomi papa Antoine bambote na bino ebele sans oublier donc son excellence monsieur le ministre par respect belé donc Changoyi Mvuzi bambote no belé papa donc nzamba pambola place ozali tout le monde a un numéro où ezali koya pour na ko expliquer bino toujours ba avancement que za la pemene na bino koyoka ba difficulté na bino pour que misale kende liboso.